na linga ki te ke pantalon kanga na nzoto linga ke pantalon nga oversize soko la te ko pantalon mo pas que zo la sapinza v makasi donc c'est vraiment peu qualité nango seriously qualité nango. Oh, vous mettez vraiment one of my favorite. Mais quand on a ici une robe, oh, j'aime. Mais malheureusement, la ligne qui est en mingi, mais malheureusement, et coquine à thé. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Ngapenaza bien par la grâce de Dieu. Waouh, tu côté déjà février, bande konanga. Can you imagine? Mikole ke vraiment mba ou meto sengi nzambe merci. Na invité so bino bomoni janvier et oume le kwa ndinga na moni yango. Na moni vraiment janvier et oume parce que na 5 semaines. Donc janvier vraiment pour nanga na moni yango dak. Et aussi la te mais afin nzambe asali biso grâce ngana yo mtozo talanga ke to moni encore février to pesi na nzambe merci boyebi ke février ezali mois ya bolingo mois ya bolingo nde makambu mois oyo ezalaka moko compliqué bandeko na ngai okay na bi pourquoi pas na te ko sala tron ho komeka bilamba ngana bino ensemble pour boyebi ko na temps Saint Valentin ezo ya biso awa bientôt Saint Valentin donc na bi pourquoi pas na quelques biloko quelques look pour na bino na ba amoureux nyos o ba koluka ke ba bima e ko sala bien makasi mama nanga faut pas ka ke ozala na bolingo pona obima la Saint Valentin non mi sepelisa yo moko mi linga yo moko d'abord ya monde eza important donc voilà comme bozo mona na Shein hey mwana ndako to na Shein bandeko na ngai na Shein na quelques babilamba awa na quelques accessoires bobo salante na Shein tozali na 15% o ezali na kombo ya Stéphanie La Rose pona oyo akozwa 15% na ba chanyoso oyo okosala na Shein bandeko na nga ko bosa te soko so meloko na Shein na koloba mingi te mabel wana na laksa bino biloko oyo nga na zui pona février na Shein. Eloko liboso oyo nazwi ezali saki oyo bozomona eza saki ya pearl bandeko na ngai saki oyo modèle basali yango okondima même pas que ezali saki ya Shein eza vraiment kilo. Donc, dans le moment que ce monde a cassé que c'est là comment vous pépélez, you know, au final comme ça, mais ma belle, eza vraiment qui n'a pas pierre bâtier, ça fait vraiment joli que j'aime bien ça et comme vraiment ça qui m'y bobando mon nango. Donc voilà, au cours de la journée, au cours de la soir, ça dépend seulement bisika oyo ozo kende, ça qui n'a bisu bâtia on a singa batia ngona singo ko tia ngona lipeka ou bien okoki ko simba ngo na loboko olongoli singa okoko simba ngo na loboko et na kati ya saki na biso batia biso moi saki moko ya pink na kati na ngo pona ko garder ba biloko no peut-être poudre na yo peut-être lipstick na yo rouge à lèvres na yo okoko tia ngo na kati et okangi. Donc voilà, regardez-moi ça, même ça là vraiment c'est sexy, même ça là que j'aime, c'est vraiment bon. Donc voilà bah ça parce que ce ko tia biloko no mbala moko awa okoko misa saki no apembe salité oui que ça kapembe comme salité noki donc c'est ça qui va sali oyo au côté cible qu'on a kati et voilà ils a vraiment protégé donc j'aime c'est ça qui ici j'aime tout na boutou rien à dire et là oyo kwa kolanda boyebi que on a temps ya Saint Valentin n'est-ce pas ok moi robe rouge ça la kaka bien donc voilà moi amour et moi rouge la ça kaka amour donc voilà donc on a une robe oyo et ça vraiment robe moko vraiment simple que j'aime. Dans le moment que on a mannequin, I was like, wow, this dress is seulement simple mais c'est joli. Bah comme c'est bon article qu'il faut ça la compliquer. Ça donc comme simple mais c'est joli. C'est comme cette dress. This dress is just simple mais et là ils ont attiré na dress oyo et ça na sima. Botala na sima ni ba teli biso étirette na sima. Donc ça dépend quand de olingi ezala doni na sima ko fongola sima na vraiment donia mulai ou bien ko kangango donia mukuse ça dépend ndenge yo oza comfortable tangu ozola ta robe na yo et eza na fente wana na se comme bozoma bisike tirette suki eza na fente occuper ko fongola susu et tirette o mais o eza très dangereux parce que après eza kaka you know mbala moko ebimi donc pour nanga na préféré na fongola et tirette o parce que la scène nango déjà eza na fente donc c'est vraiment joli et liboso nango c'est simple bobi pe que toza na hiver malili donc eloko c'est pe singa
nga eza maboko likolo robe o eza vraiment moins cher mais c'est joli surtout soki muto aza na mwa taille ne ya bien wana moi taille ya bien wana na robe o c'est vraiment joli que j'aime et là comme sous quoi kolanda ma belle ezali jumpsuit j'aime bien cette jumpsuit tissu nango eza différent so moni tissu o ya rouge na kisi bino na tissu o ezo ngenga tissu nango vous me ça vraiment que bimisanga na Saint-Valentin bimisanga donc voilà eza liboko moko jumpsuit oyo détail nango que j'aime likolo nango de basali ba plus là que j'aime vraiment et eza na des poches donc voilà c'est comme ça et c'est le quoi pantacourt parce que eza mulaiti na sama kolote eza pantacourt mais malheureusement la ligne qui ngo mingi mais malheureusement ekokingate parce que awa bisika sentir oyo ezo bendana te donc voilà ba kaso tobota mabumu déjà comment biso moi minene donc moi na kanga libumu nanga ezate donc etira tezo kanga mate na éviter le pourquoi oh nzambe anyway c'est pas grave mais non bana mutu ako somba jumpsuit oyo kende na taille o ezali taille ya likolo nga nazoki na taille nanga normal comme biki na chi inalata ba taille L nazoki yango na L mais malheureusement ekokinga te parce que ici côté ceinture oyo ezokanga mate po etira tiza mupandi donc voilà mais c'est vraiment joli na mutu o sepeli nango na basema ke kende na taille ya likolo ke taille na yo. Et eloko oyo kwa kolanda bandeko na ngai ezali ensemble oyo bozo mona que j'aime ninga ki on a couleur à cream mais malheureusement couleur on a linga ki za akité la bise que dans on a couleur oyo ya vert donc voilà que j'aime aussi c'est joli couleur ça vraiment vert à ma casse tel on s'appelle non ça vert moko faible que j'aime aussi donc voilà mais eza vraiment kilo et bien le konga na s'appelle kana Shein na Shein ba tricot na bango côté la pas ça ba félicitations parce que ba tricot na bango ezala ka vraiment kilo au moins que vous allez bien protéger donc voilà et ça m'a beaucoup mis là comme bozo mona et top na biso na senango awa eza yako katana donc eza vraiment simple et là on a s'appelle ensemble oyo o kola tango na basket ou bien kola tango pe na talon ça dépasse seulement sorti ni oyo ozo kende donc voilà mais malheureusement et là on a moins disappointed na pantalon moki na ko expliquer bino na pantalon na biso ezo sala mo funny look koto ya v na biso ezo sala mo funny look so ko la tia ko pantalon mo pas que zo la sapinza v makasi na éviter le pourquoi ezo sala bongo donc parce que top ça me couser et you know na éviter pourquoi zo sala nga v makasi bongo koto mais so simbi ngo boy v zo mona na te mais so ki o la tia ngo ozo mona ki koto na biso ya v ezo la ki ça vraiment makasi ils ont dessiné vraiment makasi na éviter pourquoi mais pantalon yango moko boy comme on yango boy ça vraiment kilo parce que ça la tissu ya tricot donc on a pas que eza kilo eza pantalon ya pepelete pe dans lequel on yango ba biso ceinture ou eza ba biso élastique pour na tous à la bien protéger mais là on se met dans disappointed comme dans lobby eza pantalon de ça la veine wana mais à part ça j'aime. Ok ma belle, tout ça peut encore ensemble, vous que la rose aligne kaba ensemble mingi, nan ensemble oh non ça bien liboso top, liboso d'abord couleur nango que j'aime, vous que la couleur le quoi cream, couleur mon faible pembe comme votre couleur dans la préférée que j'aime ensemble oh yo non préféré qu'on la tango on a voyagé, à moi vacances, à Dubaï, à Afrique, ma vacances mon retour à beach ezali ou là tu sais qu'on a moi les papa mon bien c'est moi ça qui n'a pas va peur oyo et que ça là vraiment joli donc voilà ensemble oyo dans ce que on a taille L comme que la rose dans la taille L mais top d'amour et ça moi mon nene ce qui va me côté ka pantalon séparé et top séparé pour nanga que la top oyo nanga la tango na S donc top on a la ton S pour na eko kanga mais malheureusement ba ote kango séparé ba ote kango ensemble donc ceux dans ceux qui taille M pantalon ngake ko kanga tipo pantalon ko kinga bien mais top nde eza munene pour na yo ko yeba de fona ke pas tailleur abende na ngako na mipandi pour na eko kanga très bien voilà c'est vraiment compliqué pour nous l'accent comme ça bon mon na nzoto donc eza mukongo libanda et eza moulai na sima top na biso eza moulai eza mo compliqué pour l'accent top na biso comme ça eza mo compliqué pour mon nango bien na nzoto ndenge ezali et pantalon na biso ne j'aime pantalon on a tango même avec différents top et là on s'appelle na ngwana na kola la pantalon avec ba body misusu et ko sala kitoko et là on s'appelle na pantalon na biso parce que eza moulai bande konanga eza moulai ti na se ya makolo que j'aime na bité mikolo aussi comme ngani na pantalon tissu na pantalon tissu na mo
talon mati vraiment pas comme pensa madame, ok madame, hein? Donc voilà ba pantalon ici j'aime mikolo ba pantalon ici donc na couleur j'aime et là comme sous quoi kolanda ezali pantalon, eza pantalon ya noir na soma ki pantalon oyo ya noir pona la tango na top oyo na lati top chemise bombo mona compter d'abord chemise o na lati na bosani yango dans chemise oyo eza pe chemise ya Shein comme bozo mona eza ensemble eza séparé te bateki yango ensemble na moi tricot bozo mona knit o likolo bateki yango ensemble donc kolongola top na biso o tricot oyo lati chemise noire pamba ou bien kolongola o lati ensemble ninga na lati na make sense, ok donc bateki yango boy ensemble la chemise oyo na moi tricot nango o likolo comme ça que j'aime. Ça fait vraiment joli que j'aime. Et là, vraiment le comment encore différent. Ce que nous avons ensemble, c'est que la tricot, la type chemise à pamba, ou la type tricot, ou na elo comme sous ce lingi. Mais moi, je préfère ensemble, les bateaux comme ça, c'est vraiment joli. Et chemise, on a vraiment comfortable. Dans ce qui on a taille, elle. Dans ce qui chemise, bon, moni pour la tango. Na pantalon oyo mais pantalon dans la mona ki yango baba keza pantalon moulai comme dans le mais et biminga mukuse dans quand même disappointé bota seulement que pantalon noir chemise comme ça couleur avec ça qui n'a comme ça va faire joli avec basket c'est ça que look dans la kenena on a basket pantalon ko itina c'est mais malheureusement pantalon oyo eyendenga na linga ki te mais eza bien na bato ba ko baza mikuse kinga et kozala bien pour na bino donc voilà bato ki ngo pe kitoko eza na élastique likolo donc et là on peut la sepela ki nango eza ya kofongwama awa na se bakata a na se comme bomoni c'est ça que nanga question dans la tia on a se et quoi ina basket nanga pembe nanga que ça la jolie mais malheureusement look nanga e ko simbate parce que pantalon ezanga moi non ezanga vraiment dongi te mais na look na salango et kokendete donc voilà mais pantalon c'est joli c'est noir pantalon noir bobi que noir ratanete avec différents tops noir oyo à kokende. Ok ma belle et là comme ça ce quoi kolanda oeza suka ezali ensemble bandeko nanga ensemble batisia comme ça c'est comme ngani na ensemble oyo donc ensemble oyo la couleur ya verte na mona ki yango ma belle ozala ki vraiment ozoyanda kuyo vraiment na komemo na vacances pour la projet à vacances bandeko nanga ça fait 3 ans que na bimité et là vraiment la projet qui là que vraiment vacances là que ndeko sepela finger cross que it will happen. But anyway, donc voilà, ensemble, aux allez ensemble, il y a vert, la chemise, regardez-moi ça, chemise à bouton la biso, c'est ma simple, ça la poche, c'est vraiment, donc chemise, ils ont light in la face, donc ça vraiment ma chemise, là, tout ça vraiment à l'aise. Talaka ensemble, kanisa sko que ça na beach. Mon ba flair moi moi au bois qui ensemble non comme ça au bois qui linette au bois qui souki au bois qui souki ma beau ça dépend seulement mais c'est vraiment joli donc j'aime pétaille nango que j'aime mais là c'est même là moi disappointed mouké na ensemble nanga ezali pantalon ok pantalon aussi c'est joli non la sabino pantalon c'est joli mais nenga la linga qui ezala il fallait que na taille à munene mais loko bobi que bateka kanashi une bateka ba ensemble toujours together bateka ngote que séparé donc moi là son bataille à pantalon mususu ezala non c'est na chi une suba côté kango séparé et qu'on a la plus mieux pour nabiso netinga la linga qui pantalon nanga ezala oversize mais pantalon nanga ezaki oversize c'est pantalon ça seulement normal kanyinga na nzoto na linga qui teke pantalon kanga na nzoto linga qui pantalon nanga oversize so et panzani avec chemise comme ça avec les pas passé et qui vraiment et ça la jolie mais malheureusement pantalon et biminde na linga qui te anyway pantalon nabiso c'est comme ça na sima nango et dans la deux poches te bozomona et na loquette nango bateli biso élastique et dans na singa pour na robenda que j'aime aussi donc voilà et ils ont la deux poches dans mon pandi et pantalon nabiso eza moulai comme ça comme bozomona na nga ki pe que ezanga moulai mais zaki tellement que ekaninga koto ya bassin donc et ça là que ezanga mo mukuse mukie donc ça zaka mo babaksenga mukie comme ça et que ça la bien na yebto so na koki ko somba o ezali XL. Après, na garder ka pantalon parce que dans XL et kokanga parce que les colonnes en awa ils ont élastique et au benda.
okokobenda singa ekokokanga toujours mais nayebi te so na regardant toujours comme ça ndenge ezali ou bien ceux qui n'ont kolkende kosomba XL ya pantalon mais na garder ka pantalon nayebi te na kotala mais c'est vraiment joli tissu nango que j'aime c'est vraiment joli donc rien à dire batongi yango vraiment kitoko ensemble comme ça rien à dire mutu pas c'est ça même pas nga vraiment kotaba ensemble j'aime. Voilà ma belle, eloko nini esilaka te. J'espère que vidéo oyo esepeli bino na bandaku bisika bozali. Nabi pourquoi pas na ko partager ba collection na nga esika ya février o na zuna Shein ma belle, pourquoi pas la partager na ba les belles dames et ça la toujours bien. Merci beaucoup na bozala ki na vidéo oyo ce comme monique vidéo o esepeli sion de konanga eloko la rosa sengaka eza ko aimer vidéo. Ba lien ya bilamba nyoso oyo na la kisibino ekozala na se ya vidéo bato bele batunaka nga la rose ba lien tokomona yango ndenge nini natila bino mwa petit vidéo oyo bolanda koma ya komona ba lien na se ya vidéo. Ok ma belle, koma ya komona lien na se ya vidéo ton la rose alobarake naza na ba lien na se ya vidéo na clé awa nazo lakisa bino awa nazo na chaîne nanga nazo ke na vidéo ya komeka bilamba na ke na vidéo o tosala ke na bino de bozomona na ko poser yango donc voilà au vidéo pour na komona lien il faut koto o batie titre koto bozomona la rocho vêtement ya Shein na cliquer place wana comme bomoni et ko bimisela description après okomona awa na sibisika ba komina ba bleu bisika ba komina ba bleu place batie fashion Shein bisika wana bomona ke o cliquer wana na se et on o cliquer o mona ba information nyoso yango. Donc, ba information yango yo, ba lien nyonso ba lien o eza na bleu. Oyo so mona na bleu oyo eza ba lien. Donc voilà. Voilà bandeko na ngai, j'espère que vous comprendre sikoyo comment ya komona ba lien na se ya vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup na batutu o bazo commander na Shein batutu oyo bazo tia code na ngai ya Stéphanie la Rose. Batebele bazo tu na ngai la Rose. Nazo ngana commander na Shein mais nazo comprendre te comment ko tia code. Non na ko tia code na yo wapi. Bandeko na nga. To la sous vidéo o to la ndenge ba tia ka code ya Stéphanie la Rose na Shein. Tout la vidéo oyo. Ma belle, awa naza na website ya Shein na ko cliquer bisika panier nanga ezali na panier nanga naza na deux biloko na kati donc nazo cliquer nango naza na biloko mibale naza na robe et naza na accessoire donc nazo cliquer awa ezali na check out na cliquer nango nde bomoni. Donc, information livraison, ce que l'on offert, ce que l'on express, donc voilà. Ce qu'on a c'est nango a aux place aux autres ba détail à carte na yo. Et na c'est nango a bisika ba comme voucher code. Donc, voucher code, nde bisika on a la rose na cliquer. Awa comme bon na cliquer et ça linga comme ça. Et na che awa. Et ça, bon déjà ebimi wana Stéphanie la Rose. Na cliquer nango et na che apply. Donc, na apply. Donc, voilà. Code nanga endimi. Bon, moni sur hotel code mbo ba che voucher code. Awa bomona ke sali 15 livres donc 15% off balongoli pardon 15% off ke balongoli nde bozomona wana et prix nanga ezalaki 42 et prix nangai ekomi 36 na suka wana nde bomoni. C'est vraiment facile na mutu o alinga utiliser code à Stéphanie donc na C awa place ko tia ba détail à carte na yo na C a place ba tia voucher code nde bisika oyo ko tia kombo ya Stéphanie la Rose. Et j'espère que vidéo oyo et aidé bino et pesi ba réponse nyoso oyo botunaki na ba question na bino. Merci na bino nyoso bozaki na ebandeli la vidéo pena suka. J'espère que vidéo oyo et sepeli sibino. So comme que vidéo oyo sepeli sio ko bosa na te ko aimer. So comme que bilamba on a la kisibino dans la moko o sepeli non ko somba na Shein de ko na ko bosa te ko utiliser code nanga pour na 15% à réduction na yo ezali Stéphanie la Rose. Nzambe azala na biso, nzambe abomba biso, zala abonné na la Rose Show et ko salanga bien makasi. Tina te et kominatina. Bye.